Nous allons sortir tous nos gants politiques, mais démocratiques, pour combattre ces derniers jusqu'à son dernier retranchement. Nous n'allons pas laisser un faux tshisekidiste s'appeler l'honneur de notre sphinx, notre Mahatma, notre icône, notre modèle, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous allons et nous avons déjà déposé tous les documents y afférents à toutes ces accusations et dénonciations que je viens de faire tout à l'heure aux instances compétentes. Monsieur Kabound, Monsieur Kabound, Monsieur Kabunda, Monsieur Kabound Akabound, Monsieur Kabound Kabound n'est pas un exemple de la jeunesse congolaise ni de la population congolaise en entier. Très souvent, dans mon cas, ce qui a problème, tu perds de temps mingi, na ko beta lisolo, na makanisi oyo bato misusu bazali na ngo pona biso. À peine qu'il demandait à Kabila de nager avec les siens, aujourd'hui, il a rejoint la nage. En rejoignant la nage, il est devenu collabo de toute cette bande qui a eu à détruire notre système éducatif, notre système de sécurité, notre système économique, ainsi que les autres secteurs de la vie publique de notre pays. Les Congolais doivent devenir des réalistes. Nous devons arrêter de perdre notre temps à essayer de parler des autres. Tous ceux qui vont adhérer dans son parti seront assimilés à sa délinquance. Et tous ces opposants que nous considérons aujourd'hui comme opposants, qui vont lui faire confiance, ils seront tous considérés dans le même panier du grand zombie. Il est important pour les Congolais, na autorité congolaise, Kamba, République démocratique du Congo, que seule la République démocratique du Congo peut résoudre ses propres problèmes. Tu peux être le matin, après changement du régime, tu étais kabiliste, Kabila tombe, après 2 minutes, tu deviens plus tshisekidiste même que Kabila. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na baimboka, mbote na bakongomani, mbote na bandeko oyo balingaka. Papa sentinelle de la République, nakobanda ko souhaiter bino bon début de semaine, bandeko balandi bozali ebele ya solo mokola lendi ya lelo. Zali mokolo ba congolais bako kanisa solo Congo ekolomboka na bango ezali na makambo ebele na mikakatano. Ndenge ni Congo ko kende liboso, ndenge ni Congo ekozonga sima ezali sengo mingi lisusu po ete papa sentinelle uta mokolo ya weekend azali na bino elongo pona ko talisa bino ete makambo ebele ezali na mboka na biso bolandaki ya solo na musika pe na matoi na bino mai mazali koleka entre la société AGMI na société SPT ex Onatra misolo oyo batu balobaki elobamaki mingi pe boyokaki intersyndical mwana mboka wazali président ya intersyndical Onatra mwana mboka Arma Osase avancaki ba chiffre pona koloba ete $1 million et zoama qui n'a pas dividende ya Onatra na maboko ya EGMI ya maboko ya bandeko oyo bazali ba partenaire na bango MG asili ko bimisa mosolo pona kopesa société AGMI sans accord ya SPT pona kolanga Onatra lelo Onatra izaki na ba projet ya kosala masuwa bobite lancement ya masuwa na bango ezalaki mokolo ya samedi masuwa oyo sengelaki elongwa Kisasa ekende na mboka Mbandaka après 10 ans
on a tra azaki sur la masouate les logo on a tra azaki kobunda pour na bango projet on les azaki était soki 1 million de côté et ko relancer sous ba masou ebele pour être ya solo Congo et comme malamu biloko kolia et utaka ba province et kotaka voilà les loyo MGT à Sali ou à Sala en tant que partenaire il y a on a à CPLT Bolandaki intersyndical d'abord représenté par moi Naboka Arma Osa c'est la micro à Papa Sentinelle kasi ezali ba congolais au bazali ko réfléchir ba économiste bazali ko réfléchir ba peut bazana na makanisi ya solo to ko associer moko na kati émission na biso ya lelo pe bokola na ndenge ni maso wana onatra elongwaki kisasa ekindeki mbandaka na lancement il y a ba voyage wana pour nakoloba ete mibembo oyo masuwa yo banda kosala ministre ya transport Sherbe Okende azalaki wana caméra na biso dakela système ali solikola liso parce que to kolanda la makambo nata kasi nga ba mosusu ba ke to leka ngolo lito imoko te seke petoka bande ko mosusu poto ba est-ce que zali bongo makambo zali koleka kuna situation na est ya République démocratique du Congo depuis semaine passée et sengeli boy ba ete secrétaire d'état américain o azalaki awa na Kisasa akutana na mokonzambo kape na Rwanda akutanaki na Paul Kagame atalisaki na Congo pe na Rwanda était sengeli ba continuer ko soutenir ba rebelle d'une part pour d'ailleurs secrétaire d'État américain était Congo d'aller ko soutenir ba rebelle contre Rwanda et puis atalisaki pe lisusu était na ngambo ya Rwanda azali ko soutenir M23 kasi bande ko balandi to koyoka na ba vacances parlementaires bande ko bazwami na nord sud Kivu oyo bazali balobeli ya so ba ko talisa était M23 azali ko continuer ko recruter ba jeune na ngambo ya Uganda ko recruter ba réfugiés na ngambo ya Uganda ba réfugiés ba pour renforcer M23 pour être ba continuer ko renforcer position na bango c'est que ba sous te bunanga nezaka na maboko na bango bande ko balandi alors question to komituna situation à l'est de la République démocratique et c'est que to continuer toujours na auto benga diplomatie ou bien esengeli ya solo to rompre ma diplomatie to kota na bitumba solo pour te libérer Congo mboka na biso pe na kosukisa na basango bande ko balandi Papa Sentinelle botuna quelque question mais beaucoup monde na ba billets des banques et ko circuler ba billets et ko circuler na signature sous ya actuel gouverneur ya banque centrale bituna na pe botuna kingai na baki à travers émission yo to ko pena oyo azali mokambi agence et intelligence économique et longo na pour to solo la paix azali mo panzi sango c'est bo ba été azali pe journaliste mais awa to bien en tant que agence intelligente économique voilà si je me trompe pas moi na mboka Pierre-Louis Bondo Kombote mbote mingi ndiko Flavien ezali sengo mingi pona ngai na kokalelo kozala na plateau ya télévision na yo pour que tokoka commenter tout ça moi tour d'horizon ya ba question ezali ko dominer actualité en République démocratique du Congo ou énumérer ba point ya nyonso tout wana donc je crois que c'est une bonne initiative que tu as prise là, de pouvoir aborder ce genre de questions. Parce que ce sont des questions qui préoccupent au plus haut point les Congolais et les Congolaises. Mais non seulement les Congolais et les Congolaises, mais aussi l'opinion tant nationale qu'internationale. Voilà. Donc je crois que c'est une bonne initiative. Vous allez m'ocamber agence intelligence. Intelligence économique. Voilà. Les années. Bon, l'agence intelligence économique, ils ont une structure moko to tchayango en place. Et Moussala Yango et Salaka Izalaka o Tobengaka collecte, traitement et diffusion des informations à caractère économique. Tout ça la capé au biloko Tobengaka ba action d'influence na promotion d'image. Autour Yango tozali na kati na biso tozali pe na structure moko interne oyo to cha donc Tobengaka ngo ezali mo concept moko o to lui journaliste et non, agence d'intelligence économique et journaliste partenaire avec qui nous travaillons pour réfléchir sur la question de dominer l'actualité dans le Mboka. Ah voilà, merci. À ce titre-là, tu as la situation, il y a sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, état de siège, tu as habité sur le faiblesse, tout à Kokoba, mais le secrétaire d'État américain Outiawa a commis Penamboka Rwanda, a tali si ma responsabilité dans l'économie balé, mais dans Gambo, il y a M23, bah ça continue à renforcer les troupes dans Bango, les loyaux, Yébani, Nabatunyo, so été M23 comme recruter les sous ma rebelles, ma force négative dans Ouganda pour renforcer position dans Bango, Bunagana toujours dans Maboko dans Bango, Toki Kolobaïté les solutions il y a Est et la République démocratique du Congo et c'est ngeli to procéder dans ma candidature en tant que Congolais. Bon, on dit merci mingi pour na ndingi o tuninga motuna oyo ya makambo
il y a sécurité na insécurité na est la République démocratique du Congo ndeko na koyebisa yo ya yamboke to bandali kamboyo ezali important pour na ba congolais na ba autorité congolaise ba bazali ko kamba République démocratique du Congo bacha malamu na mutu na bango que seule la République démocratique du Congo peut résoudre ses propres problèmes. Très souvent na monaka soki ba problème wana ezali to ko perdre de temps mingi na ko beta lisolo na makanisi oyo bato misusu bazali nango pona biso. Mais oyo makanisi biso moko tozali nango pona biso na monaka to ki parango penda mingi te. Ezali lokola likambo oyo ya insécurité na ba guerre na banini à l'est du pays. Ndeko Flavien tikanga na yebisa yo na makanisi oyo ya ngai na ndenge oyo ya bomoto. Na ko yebisa yo ke problème wana ezali na no problème ya communauté internationale te. Ezali pe problème ya États-Unis d'Amérique te, ezali pe problème na Rwanda to na Uganda te. Ezali na no pona kimia nazali ko insister pona kimia na kati ya République démocratique du Congo. Ezali d'abord problème ya République démocratique du Congo. Congo et Mokonan. Voilà. Comment République démocratique du Congo ezali ko mona pour résoudre ba problème wana. Et je pense que na politique nenge tozalaka wa na politique soki ba problème ezali na yo tozali na deux possibilités oyo biso tokoki kotalela pour to résoudre problème wana. D'abord tozala ba réaliste to comprendre que soki tozali na problème mutu moko akokotela yo na problème à résoudre problème na yo na place na yo ezate. Et puis deuxième possibilité otie lika na yo na motema malamu ya bato pe bato wana ba résoudre problème na yo. On a la diplomatie, on a tout. Approche, il y a des démarches, même si on a vu na yo pratique, ça peut le léguer moko. Soit au tiers likia na motema malamu ya bato pour bato bazola yo solution, ou bien yo moko au lobby qui mutako zolanga solution. Moko na solution. Ce qui ba congolais na ba autorité congolaise va me poser deux questions en nzela ni sengeli balanda. Mais ndenge na ngai na koloba to meki ko tia elike pa bato ngai na ndenge na ngai sous régional to kena makambo ba ta ya ko tia sous elikia na moto moko ezalité. Les Congolais doivent devenir des réalistes. Nous devons arrêter de perdre notre temps à essayer de parler des autres pour ce qu'ils nous font, mais parlons par contre to vanda biso ba Congolais to trouver meilleure manière. To ça qui tango to ça kokola soki ta muso moninga beti yo mbata na nzela ozongi na ndako bandi kolela pembeni ya mama ko bisa yo ozai mayele te pona ni tango ya betaki yo betaki te comment ko ko zonga mama na kindo ko beta moninga na mwana moke. C'est la position tango susu ba pays mususu ya occident baza ko se trouver na ngosi koyo comment ko loba tala Rwanda zai ko beta ngai bon États-Unis ko sa ndenge ni tango solo kola soki pe amitié na position eti ya parent. Est-ce qu'il y a un peu de bêta? Donc le peuple congolais et les dirigeants congolais doivent trouver des solutions. Bato ana bazai ko sala oyo motema na bango elingi. Bazai ko tuna motote, batuni RDCT, batuni mindelete, batuni motomwindo te, batuni penanité. Basali pour un intérêt na bango. Oyebi que na ko rappeler ote que mutungisi oyo bamboka ebele ezali kotia na République démocratique du Congo ezali mutungisi oyo ezali na ba raison nango ezali kaka économique. To bandi na mutungisi wana depuis 1995 na kanisi. Tinenge to abutisa ki na départ ya maréchal Mobutu to yena oyo bino bobenga katango mususu guerre ya libération. On a considéré comme une guerre, il y a occupation à la République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo a été occupée depuis la période où on a Tissikoyo, n'est pas pour entretenir mon boulot. Donc, et Sengeli, Kebayeba, moyen nini, Nabosolo, moyen nini, Oyo, Congo et Sali Nayango, pour Ekokanaye, Moko Nanzela ya Bitumba, Ton Nanzela ya Masolo, n'est nini, solution au problème on a Ekokozoma. Donc il revient, comme je viens de le dire maintenant, aux autorités congolaises de prendre des décisions qui s'imposent pour qu'on puisse trouver une solution
définitive à ce problème. Merci. Donc, responsabilité est à Congo. Donc, les gens mapinga na biso FARDC, toi accompagner bango, toi encourager bango, et puis ils en bandeko da kolanda bango pe na misika ba ko senga solo na ba jeune ba s'enrôler massivement na kati ya FARDC pour être lelo armée na biso comme makasi. Bon, toujours ko baka. Alors, na basango mosusu ya mboto kitana mama na likambo na linga ki pe en tant que agence intelligence économique to lobela likambo ya conflit où ils allaient entre AGMI na SCPT likambo ba billet de banque éco-circulé et sali tolé sali ma quel est le toko ebate gouverneur asika déjà stabilisé bien sika pour na bamuso ba billet ya solo Congo et profiter na blanchissement le droit to mesana ka ko bimisa misolo ya ngona to bimisa bien asika pour na bien kala yango ko sa pete biloko e butantalo passer ko tanamboka alors yo zali moto yo ozali ko kanisani en tant que agence d'intelligence économique na Italie circulation il y a ba nouvelle coupure il y a billet de banque. Bon, Déco Flavien, je crois que question à eux, ils ont la raison d'être nango. Mais laisse-moi te dire d'emblée que problème oyo tiko énuméré na ba terme mususu na kobenga yango loko les ali vrai faux problème. Problème il y a mbongo ezali na mboka na biso te. Depuis to bandaki ba konzio ya sika bazaki nommé na président de la République. La tête il y a banque centrale na kanisi ezala yo ezala ngai ezala na bandeko mosusu to observa ki ke moi stabilité monétaire ezali na mboka et que la stabilité monétaire wana esengeli to fournir des efforts pour que situation et s'améliorer davantage mais na ba étude na makambo piso to luka ki poto comprendre tous ceux qui peinent à collecter un certain nombre d'éléments et des données et des informations concernant question on attend au bateau baloba qui est à niveau ya bas réseaux sociaux na bas télévision na bas journaux nous nous sommes rendus compte que en réalité problème est à l'angoté oyebi que il est de notoriété publique que chaque fois que nomaka gouverneur ya sika na banque il faut mbongo où ils allaient la circulation et porter signature naïe. Alors, au regard, il y a ordonnance où il y a qui maman Malangu, Kabedi, Mbouyi, Nabande Komisusu, na niveau de la Banque centrale du Congo, bah, Joakiri Likanisi, Bako Kapé, ko tia signature, na ba billet de banque où existe déjà. Où déjà, bah, si bah tia yango na circulation. Au moment qui ils aient les lotés tokokai kobeta lisolo ya billet ya sika ce qui seulement ba salaki billet o ils aient une valeur mususu mais ba sali billet o ils aient une valeur musute ils aient kaka ba billet o ils aient une ba valeur o biso toyebi nde et salaki ke balobi ke na série ya siko ebimi il faut ezala na mokoloto ya maman Malangu Kabedi Kabeya. Bon problème wana soki o monaki yango penza e komaki mingi na likambo ndenge biso to moneli ezali kaka pona bato mususu ya motema mwa likundu oyo bazali kolinga sur le plan monétaire ba déstabiliser République démocratique du Congo comme ça Congo est banda ko connaître difficulté sur le plan économique ngai en tant que directeur général de l'agence d'intelligence économique et le qu'on a ko sala mingi na question wana ezali kaka ko senga na ba congolais ba kamata patriotisme na bango batia yango liboso pour que tokoka ko préserver ba acquis qui sur le plan il y a stabilité monétaire puis il y a moins équilibre moké autozai nango sur l'économie en mboka na biso et le ko bato ba yebi mingi na kati ya mboko te même bato e bazai na motema mabe pono bazai ko tambisa rumeur que makambo zai ya malamu mingi te na makambo ya biye wana bazai ko e batte que ceux qui te connaître les lois instabilité monétaire bango moko bakozala ba première victime donc biso congolais tous à la penda conséquent na biso total la makambo ceux qui bayeli biso makambo liboso na biso tolobité oyo ceux qui tolandi yango na sens oyo rumeur ezali koloba ekotia biso mingi penza na difficulté yango moni agence intelligence économique en appui à la politique monétaire de la Banque centrale, surtout dans Makambo et Tali, la mise en circulation, il y a des billets de banque, où il y a
ya mboka na biso to sala ki moi banquette na biso peut to soit ki ba solution te au monde ki to sala ki moi communication pour notamment to bisa peuple congolais que batia ka mingi liboso na makambo etali économie pe mongo ya mboka na biso batia yango penza mingi patriotisme na bango liboso voilà. Batika koyoka biyoka yoka mbongo wana ezali malamu babiyo ya 10 000 na ya 20 000 o ezali na signature ya mama Malango Kabedi Mbuyi mbongo wana ezali problème pe ya mbongo wana ezali pété voilà balobi o fachi ainga sala makambo na ina ndenge na donc ezali rien à voir na ba rumeur to pa bato ba ko raisonner ndenge mosusu ndeko tika ngai na yebisa yo ndenge na lobaki na ba ndeko mosusu bato oyo bazali souvent kolukaka kobendaka président Fachi na se hein ba bendaka président Fachi na se bato wana bazali koluka tout simplement ba distraire président de la République pour akoka kosala makambo ya zali nango te makanisi ya malamu po ya zali nango na cadre ya vision na ye pour la République démocratique du Congo oyebi makambo tozali kolobawa pour na biso lelo ezali tokoko considérer ngo comme ba acquis. Alors, qui on a to jui yango penza na mikakatano mingi. Alors, biso surtout travailler de sorte que qui on a to ko préserver yango pour que République démocratique du Congo à travers mission au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mipesi pour to ko kende liboso. Voilà, tokosil ça na dossier oyo. Ajemi ezali société moko ana ya baimboka. Ya moimboka moko na otanga kombo na yarate. Bato pe bayebi ete boko pe ba o basalaka wana mwana mboka pele mongo pona bato misupe batangi na boye kotanga komone me eyebani ke mwana mboka azana contrat neno natra mama kambo ya sa kuna onatra SPT lelo onatra tout baga onatra azali partenaire ya MGT pour moko privé bas ensemble bazo collaborer ezana banyongo moko yo onatra zakana yango ya solo na ba mosu on a tracé la kofuta loko andakisa j'ai mis à sa futa on a tracé sa futa afuta mongo abato andeko pele mongo mais kasi MG akosa likopa MGT ndenge toyoki zami tuna toyoki yango na bina tuna apela yo wana mboka opesa makanisi akosa apela likopa na parce que mbongo dossier de la justice bandeko basambaka IGF ayebi kutu likambo wana kasi singela kisikoyo kufuta ndeko wana su mbongo po bazonga kisu ajise on ataka ko reconnaître tout est passé à futa MGTP pression yoka na sisa afuta mbongo wana $1 million. On ataka pas télé bien biteza bongo te ba bengi papa sentinelle na yambaki olandaki pe mission wana na yambaki mwana mboka ama osase o alobaki ete ya solo misolo wana on ataka aibe yango te esengi misolo ezonga po misana sere esengela ki bongisa babato po na suka bato bamona babato ekotambola ozali mwana mboka yo okanisa boni na makambo conflit MGT conflit plutôt SCPT na AGMI. Deko Flavien, na koyebisa ya mbona banda ke likambo ezali na SCTP ezali problème moko esengeli et préoccupé biso surtout ba congolais. Pamba te po SCTP ndenge omoni société wana azali au moins na patrimoine la ndanga malamu ndeko soki to kolanda o malamu ndeko azali au moins un patrimoine où ils ont représenté au moins plus de $2 milliards. Donc, natango biso tozali abo ce qui penza makanisi zaki moi malamu mingi kolika nangongo yo muto azingaki a construire port en eau profonde au tozali koloba na banana mwanda ezaki on atra motakokaki SCTP motakokaki kotona mais ce qui a sali yango te ezali pona nini ils ont défaillance au niveau il y a gestion il y a entreprise wana au moni wana mais gestion où ils ont vivre dans entreprise wana na négligence où ils ont na bakonzi ya entreprise wana ils ont coupé sangai pasi na motema mingi au moni modèle ya likambo yo tikolo banangai entre AGMI na SCTP on a tracé un problème en au moins 70 entreprises. Ah, mais 70 entreprises. Azaïna yango au moins 70 entreprises. Et ça y ben à AGMI il y a pelé mon gérant statutaire na yangote. Et puis na makamboyo
Et loko ndeko ayebisi bino te ezali nini il fallait bandana no koyebisa bino ki na likambo wana agemi na Pelé Mongo batutu bayebaki be président Pelé Mongo oyo moto ya tombolaki équipe oyo ya Vita Club oyo ki salaki ke Vita Club akende ba Brésil na ba makambo nyonso tout pe asala promotion ya monde culturel na biso problème ezali abosani koloba na bino ke Pelé Mongo wana motazai victime. Nous avons tous les dossiers. On a les victimes. On attend on attend le candidat doike. Tikanga ina betela yo lisolo. Moto ya expliquer bino wana na ebité na zai na problème na yete. Ada président syndicat ya on attend. Tenga na zai na problème na yete. Mais en tant qu'agence d'intelligence économique, ce qui problème ezali na kati ya mama. On réfléchit au analyser. To kozwa makambi kana nyonso tout to tete to kotala to sali par de choses. Yango no moni lelo ngai na zai à l'aise ce qui na zai koloba na makambo wana. Problème wana ezali ndenge nini agemi en son temps agemi ezali agence Mboyo Ilombe donc bengi di Pelé Mongo a importé 10 000 sacs de ciment à partir de la Turquie. Isaki kosala partie à programme moko il fallait importer au total 60 000 sacs pour le cadre à participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les sacs de ciment arrivent dans le port Matadi, du coup, c'est l'ONATRA qui est en charge de la gestion de la marchandise. Voilà. C'est un principe. ONATRA a kamati basaki wana, a kiko tcha yango, et sika oyo et sengele ki tcha mate. À cause il y a une intempérie, n'a pas condition une grande partie il y a marchandises et bébé. Il y a beaucoup de 10 000 sacs arrivage premier lot. Une grande partie premier lot sur les 60 000 qui devaient venir. Une grande partie et bébé. L'autre partie, Bakonzia, Onata. Bakamati yango bake ko bongisa misala na bango batini yango côté aboma bake ko bongisa bake na bango basali na makamba basali les sacs de ciment. Effectivement c'est là parce que ndeko Pelé Mongo ko futa te ou bien il conflit banini ni po on attend ko zwa basaka ciment bato akomi ko salela yango et puis a bébé a déplacer place ezala ki ko beba lisusu ndeko nanga o moni ngai tango en tant qu'expert na ko tika place mingi na commentaire te commentaire personnel nanga te na zai ko mekako bila kisaba fait pour tout établir la responsabilité pour le Kamango la 5 minutes et le Kamango est la justice et le Kambo kengai na kosa juridisme awate mais na justice asipe akata le Kamango tokobaka akata le Kamango dossier on est comment inattaquable bon oui alors na ko sauter pour na épargner bandeko voilà na Kamango ndeko Mboyo Ilombe na agemi ba décider ba bino tokende l'état po omoni ndeko Mboyo Ilombe alingaka mingi soka zai ko sa makambo na ye ezala loi ezala droit ezaka mingi côté na ye po azaka na problème na moto te omoni tango baluka ki bakangisa ya wana ba makambo belé na ba service tango alakisi mikanda na ye service elobino volontaire chef de l'état ezai ke mboko eza en état de droit le quoi yo na raison limbisa biso bato ya mitema likundu ne moto baki kokosa biso oyebesika bato ngo motema likundu ezai so kande problème ezai wana na kati ezai nini les seuls responsables ya likambo ezali nini les seuls responsables ya makambo ezai ba autorité oyo nyonso tout ba se succéda na kati ya onata bozai likambo na tribunal okomona mususu aboyi na ye kokende kosaba mais babimisi likota na kati ya kesi ya l'état pono babengaka ba frais de justice frais de représentation frais soko tale ata mokanda oyo inspecteur général à finance akomelaki bango abi na moni na likambo bino bozai koloba ya jemi awa na moni bobimisi mbongo ebele na dossier oyo mais mbongo ngo ebimi po esala musalo esengeleki te na ko représenter onatra na justice wana inspecteur général ya finance Jules Alingit na patrouille na contrôle oui oyebi ndenge après que misolo ko bana on attaque na ba ko futa ka ba avocat
bambongo ebandaki kobima ezala ya kofuta bavocat ezala oyo ya kofuta bafrais misusu bafrais d'intervention ezali kosalaka mosala ya makambo wana te. Chaque fois qu'il y avait un problème qui se posait, au lieu bakonzi tantôt au comment na bakonzi ya onatra baye oya ye pour ya ko représenter onata au moins attend soit ça une la qualité mon côté. Au moni oui makambo yo ya justice surtout etali makambo ya ba entreprise ils ont régi na o to bengaka droit au wada. Est-ce que na ko biso ndeko Flavien ce que tangi makambo ananyo surtout na droit au wada tu vas te rendre compte que eloko yo bazai ko bengaka biso de temps en temps au DGAI ça n'existe pas. Wada a ko reconnaître en non mais a to comme intérimaire nommé intérimaire oui c'est eloko moko ça le mara intérimaire au moni ba réforme na ba entreprise publique ba réforme ça les banquiers dernièrement on a réformé la justice les entreprises mais ba acteur bateau oyo bazai une entreprise on a ba réforme bangote pour revenir na problème on a la justice avait condamné comment dirais-je encore l'ONATRA a payé environ 2 millions et quelques 2 500 000 dollars en dommages et intérêts pour na makamunenge ba bebi saki pe ba salela ki sima ya Pelemon. Il y a entreprise AGMI. Pour AGMI azaye entreprise importatrice. Ba astreindre bango o ba benga ba astreindre. Ba astreindre bango que ce qui bo fouti 2 500 dollars wala. Na mokolonyo surtout nzambe sala tsoki tolamuki soki onatra futi mbongo wana te soki onatra futi mbongo wana te akobakisaka 25 000 akobakisaka 25 000 dollars chaque jour akobakisaka 25 000 dollars chaque jour ti mbongo na ndenge comme environ 44 millions de dollars. Donc, chaque jour, le corps d'un nyongo, au fout intérêt, ça dit qu'on est de 25 000 dollars chaque jour. Et puis, justice. On attend qu'on a 43 millions de dollars. 43 millions de dollars. Oh, on a travaillé dans le. En réalité, il y a un ce que moni lelo yo, société, AGMI et Komiko Kende, qu'on recouvre par force, il y a un ko salamote. Et c'est justice il y a Congo moto et lobby par force na ba entreprise auto zoyoka bo pesa jemi mbongo na bango biso to reconnaîtra biso justice congolaise to reconnaîtra que OC STP ana nyunga pele mbongo bo futaye makambo to zai ko vivre yango et tout ça est dû à quoi à la négligence au babenga ka négligence coupable ya ba autorité ya société STP au to bengi communément onatra. Donc, en français, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais quand tu as dit que Mokanda, parce que Mokanda, il y a actuel DG Martin Lukusa, Aotago Komapona Koloba, na MGT, il y a une entreprise qui reconnaître Makambo et Souko Salimité au Missoloti Kobimasus pour nous qui n'est pas AGMI. Bon, on a que démarche, on a des démarches folkloriques. Oh. Essaye démarche folklorique. Ah, qu'on représente ceux qui ont monté na MGT, bateau et bazaï kuna na tête MGT. Bazaï bazo baté. Ceux qui bandimi kopé ça pour bamoni mukanda ya l'État. Pour na nini yé directeur AI ya Onatra. Pour na nini ya kende ki tetango bazwa ki décision wana. Parce que makambo soko tali yango société AGMI na projet on a avant même le certificat il y a une attaquabilité il y a jugement wana pour ba koloba ete ya solo oye AGMI ana azali na ba au cadre magistrat ba au magistrat misusu wana na ba autorité misusu na poche na pembe na ba consulter c'est-à-dire au comment on a dégâts oyo na niveau ya justice et comme on a été ba magistrat ba koti na kata likopa non ndeko feli c'est que da fungola miso ndeko wana non ndeko siko yo ko ba ki bazala ba ko lo baboy ba zai ko manquer respect na justice ya République démocratique du Congo ba zai ko manquer respect na lobi malamu na
comment un seul individu comme Pelé Mongo a la justice congolaise à la poche. Yo yebi na mayematali justice. Ndenge président Félix Tshisekedi a kota a mis son la carte makamba justice n'amboko. A fait que un moté pour influencer la justice, mais pour aider la justice à donner un visage, un meilleur visage de la justice congolaise. Le président de la République a côté Katango na mokote mutasa. Le document wada wana yazua. Tango justice congolaise a silisi ko kata makambo wana. A condamné bango bafuta les société Agemi Mbongo. Ba avocat ya Agemi na Agemi ba keti na cour d'arbitrage. Avocat au SCPT. Il y a SCPT Onatra. Na avocat. Avocat ya Agemi na ba kei na cour d'arbitrage. Oui, ça a Abidjan, cour commune. Cour commune d'habitage, où tu vas trouver 16 juges. Balobi, na makambo yo, batali makambo na nyosoto. Balobi makambo yo, Agemi azayi na ngona raison. Asali Mukanda, oyo zayi ko lakisake, jugement oyo, justice congolaise à Salaki, et que dans lequel Agemi n'a Pelé Mongo babimi gagnant et que likamango bakataki yango malamu au regard ya ba fait na ba dossier ba présenté tikanga na loba na yo chose la plus grave dans la plupart des cas soki bato ya Onatra ba yena devant cour mingi okomona muto ko ya liboso ya cour okomona mutango azana qualité te est-ce que basala ka ngona encore pour pas perdre kaka à procès ou bien quoi tant mususu pe okomona tango esengi ki ba plaider au mona bafuka na bango pe ba yabe on attend à 200 je te dis na pesa yo exemple makambo ya belé makambo ya belé za ina kati ya Onatra yo za komona wana menga na ko za ko kamwa ke ba syndicaliste ya Onatra ole batu na ba konzi oyo to bengi ba organes sociaux ya ESTP batu na bango neti likambo na kozo ya esiko ezaki la piscine on a tracé contrat na bande komoso ya ba libanais to kotanga bango kombote contrat moko libanais na futaka 17000 aluaka place na tout la piscine de moni ba ko tonga ba magasin atongi na place esiko esengaki atonga te contrat pesa ki ye droit libanais ye moto ana atongi 50 magasins place wala ba futaka ye na magasin moko 2000 par mois ya zoka 100000 bongo on a traçé 17000 nandako ya yemoko. Est-ce que vous avez comment normal? Pourquoi bateau na ya syndicat ba kokendo tina? Ama osasi babifu ngona misokuna. Pour na ni baza kokendo. To ba pe ya nonelo gona ama osasi. Pour revenir na likambo wana, oyo bango ba ko loba ke batindaka mbongo na compte ya Agemi. Administrateur ya Agemi donc gérant statutaire a komela ka bango na banque. Na mbongo 2,500,000 esengeli bo futa biso. Bokamata autant montant boy botinda na moto boy pour na CDE dette nanga na moto pe boy bo futa ye autant na compte boy pour na CDE dette nanga pe na makambo mususu soit 200,000 pesa pe na BGF bank ba konjo basaraki tango wana na on a très bien lokoni basaraki basani na ba livre de caisse na bango ba bimisi 3 millions au lieu de 2,500,000. Bakamati yango batindi na compte oyo Agemi sengaki bango ndeko landanga malamu na compte oyo Agemi sengaki bango bafuta te bafuti mabe neti ngai na kamati na pesi yo ndambo ya nyongo na ngai ndambo sikoyo po ngai na bima na miso ya bato babete okosala neti ngai na zako tinda na futi mbongo te bango bakamati batindi 3 millions. Mais bango moko bake ko manipuler ba compte wana o etika batina mbongo ba longoli na 500,000 pona bango moko banque pe kotokuna amoni ba mbongo ba frais onini tout ça abendi pe Pelé Mongo habité. Le principe du droit dit qui paye mal paye 2 fois. Apporter les sous plainte pas ya na justice à lobi mais makpona nini bino bosali Pelé Mongo makambo mabe ao
Donc na ko suki sabwe ndeko. Au lieu ba ndeko ya syndicat ya Onatra. Voilà. Ba bandaka ko kendiki ko fingi ko lobaka mabe pour appeler mongo na ba plateau à télévision, l'État a fait akata likambo. Et l'État a reconnaître likambo moko. Le seul moutazaï victime na kati el kambwana ezali ka appeler mongo na agemi. Pe victime ngo to ko sala ebo to ke no kangisa ka ba victime. Ata nzambe akozala na biso. Merci beaucoup na DG et agence intelligence économique Pierre-Louis au PC makanisi vraiment mon amboka bondoko bato balandi na bokebi. Na base que mon cambo ici lité pour na ko bengi so lisusu. En tant qu'expert, aux raisonner par rapport à vous. Peut-être que je suis bien petit, je suis bien petit, je suis bien petit, parce que l'émission est bien petit. Na base sur les gens qui sont qui ça, ou qui ça peut être tout comme na souka. Na kozonga penza na likambo matali société SMTP na kosenga na ba autorité oyo bazali na lelo bazali ko diriger bazali na principe ya continuité. Donc basali mabe mingi non atra. Pe na kamisi ngongo yo sengeli motoyon surtout na oya se azui bakoka kovanda pe bakanisa avenir ya bato nyo surtout ba vivre kasima ya société wana batika ba comportement tozai komona na bango ezala ya négligence ezala ya mégestion ezala ya ba détournement batika et puis biso ndenge tozali awo ndeko ndenge lobi okobenga ngai makambo etali onatra wana ba dossier ezali ebele oyo biso tosi to collecter pe tosi to traiter yango etikali siko to comme en étape ya ko diffuser makambo na nyoso to. Je crois que yo okoza penza na ba toko senga na yo ozala ndenge obundela en tant que sentinelle ya peuple congolais pe ya République démocratique du Congo otia pe makanisi na ona makambo surtout na ba dossier mingi otozai nango pona alobaki na yo papa sentinelle tindila mboka kolandela kane na kolandela bande ko bakolanda. Donc voilà, situation on a ils ont préoccupé pour être à mon sens habite au Bundi mingi dans sens que population va fonctionner on attend et Sengeli va se retrouver quand c'est bande ko so tourner papa sentinelle to ko mona ka baji pasika pempa neuf au ya comité de gestion to biete to mona pe baji banda kala tango ndeko Kabila et ko banga ko ba mettre ko meto parce que ba syndicaliste parce que même biso maman ko le kanenge nini et puis na ko pesa bango le kumu pour être Sengeli ba te bateau kufa kana on attend de nous réhabiliter ta moko ekotambola déjà écouter autambola moko la week-end bande ko bakolanda yango na bilili tout juste après émission oyo peto kozonga na mikolo koya toujours ko continuer le dossier ya AGMI SCPT pour être émission de bimi ndenge boyoki bande ko balandi on attend ko ba 1 million mais nga bo ko passer plus de 1 million pour être solo ndenge za ko na kutu on attend ba taxa qui et pour être sengele ka futa mbongo ebele kuna dossier za la justice boyoki na toute la question est-ce que bango ba ko systématiser justice ba ko bataliser c'était non en dehors ya Congo ba kinaki même na Wada. Donc Wada kuna ko corrompre donc voilà dossier à suivre bandeko balandi to kabani na belema mibale dossier onatra bokolanda yango sikoyo na ngambo ya bateau Lubero ou le mois qui vit la ville qui ça bénédiction ya ministre de transport mwana mboka okende azalaki wana pona kotia loboko et puis to kosuki ça peut na likamaja makabundo na yambaka mona mboka Sylvain na kati ya port de presse atali saki benketude na mingi na dossier ya Jean-Marc Kabut bokola na yango pe na kati émission na biso alelo. Monsieur les présidents de diverses entreprises ici présents, monsieur les directeurs généraux et adjoints de l'entreprise ici. Le lancement solennel du convoi au Pérou en dépit de vos multiples occupations. Ainsi, la reconnaissance de l'autre. Le directeur général, M. Martin Loukoussa Pani, cette discipline qui se conforme aux instructions du gouvernement de la République pour la relance de la SCTP. Excellence, c'est après 10 ans. La reprise des trafics fluvial et les travailleurs de la SCTP Excellence sollicitent auprès de votre autorité parce que dans les programmes de 207 millions, la direction générale est là,
la clé de répartition, c'est la réhabilitation de plus ou moins 20 unités, c'est-à-dire bateaux. Excellence, vous êtes au département des ports et trafic fluvial, peut-être facile, et nous voici, Excellence, des unités devant vous qui nécessitent l'appui du gouvernement. Les efforts menés jusqu'à ce jour pour la reprise des trafics fluvial, c'est uniquement l'effort propre de la société, lesquels nous remercions à passant. La discipline est restaurée par le directeur général, M. Martin Loukoussa, aussi bien sous la supervision du conseil d'administration, représenté ici par le PCA en place. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, votre implication sur l'aboutissement des 207 millions va permettre à la SCTP de réaliser les projets ci-après. 1. Réhabilitation de 20 unités, c'est-à-dire 20 bateaux, avec 40 barges. Réhabilitation des chemins de fer, ligne Kinshasa, reprise des chemins de fer Kinshasa-Matadi, aussi bien l'achat des wagons et d'autres trains. Réhabilitation, Excellence, des ports maritimes, au équipement au standard international au niveau des ports de Matadi, port de Boma et port de Banane. Aussi bien équipés, réhabilités, plus ou moins 12 ports fluviaux, axe fleuve, axe Kassai et axe Sankour chez nous. Excellence, vous êtes nationaliste comme Patrice Emery Lumumba, vous êtes nationaliste comme Moussa Laura Désiré Kabila. Les travailleurs de la SCTP sollicitent votre implication cassée. Toutes les banques sont prêtes, qui nécessitent juste le visa du ministre, votre collègue des Finances. Ainsi donc, Excellence, au nom de tous les travailleurs, l'ensemble des Bananak Sangani et la SCTP qui est représentée dans les 17 provinces, nous voici aujourd'hui après 10 ans. Excellence, ça restera dans l'histoire du pays que la SCTP en un moment, malgré la crise conjoncturelle, mais la direction générale a pu restaurer la discipline au niveau de la gestion, mais nous sommes surpris, Excellence, par un coup faudrage, c'est-à-dire nous étions surpris, Excellence, que notre partenaire MGT, qui a payé $1 million alors que ça l'accord préalable de la SCTP à un fournisseur AGMI. Pourtant, cet argent pouvait permettre, c'était le programme du DG, de réhabiliter 5 bateaux, moins d'une semaine. Nous sommes à genoux et le Premier ministre a été saisi, vous aussi vous êtes saisi par ampliation. Nous sollicitons, Excellence, la justice élève une nation, les pays, nous sommes tous des Congolais, la justice ne peut pas être considérée comme une loterie et des interférences judiciaires des hautes autorités et aussi politiques. Aujourd'hui, le programme de réhabilitation des 5 unités, c'est-à-dire 5 bateaux, nous sommes à genoux parce que le monsieur a été payé injustement en violation de toutes les dispositions réglementaires, sans l'accord préalable ni du conseil d'administration, moins encore de la direction générale, par la société MGT, qui est notre partenaire, qui ne pouvait jamais donner cet argent à GMI sans l'accord, même s'il y a un jugement qui contraint ou qui condamne la SCTP, mais l'action pénale est en cours. Excellence, nous dénonçons cette pratique. Nous sommes tous des Congolais. Les programmes de réhabilitation des 5 bateaux, tous les bateaux sont là. On est en difficulté, Excellence. Nous sollicitons votre réplication, la convocation en urgence selon votre agenda, avec les partenaires MGT, SCTP, les bas syndicats, pour que MGT nous dise qu'il lui avait autorisé. Et c'était avec quelle autorisation? Excellence, et si nous disons, nous vous remercions au nom de tous les travailleurs. Nous sollicitons aussi auprès de votre autorité de nous aider toujours
avec la subvention des équilibres, afin de permettre à l'actuelle direction générale les recettes mobilisées, bien que peu, pour nous permettre de réhabiliter d'autres projets et afin de nous conformer à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous êtes lumumbiste, nationaliste, nous passons et nous sommes sûrs que des solutions urgentes, si les décès cèdent, nous serons satisfaits. Et ça a été. Merci. Et ceci accompagné des soutiens de tous les jours. Nous retirons encore deux fois ces remerciements à vous, les ministres des Transports particulièrement, parce que chaque jour, vous n'avez cessé de nous encourager et chaque matin, vous n'avez cessé de nous appeler pour nous donner des orientations, nous pousser à ce que la vision du chef de l'État soit réellement matérialisée. Avec les moyens de bord, nous sommes en train d'aller tout droit vers la réalisation de cet objectif, celui de désenclaver le Congo, d'amener les marchandises de nos citoyens, cultivateurs, forestiers, ici à Kinshasa, et de leur apporter des biens manufacturés, dont les ciments et autres. Excellence, aujourd'hui, nous lançons le premier bateau qui va aller en Mbandaka avec beaucoup de ciment, je crois 1000 tonnes et des passagers. Ce n'est qu'un premier pas. Notre souhait est que ça soit régulier et nous tenons et nous tiendrons pour qu'un plan de transport réaliste et permanent soit mis en place de telle manière que nos citoyens qui sont en intérieur du pays sachent que chaque fois, ils auront un moyen de transport de leurs marchandises et des personnes qui soit le moins cher possible pour répondre à la mission du chef de l'État et à sa vision qui est le peuple d'abord. Qui dit peuple d'abord, dit la mobilité facile, dit les coûts et des biens à moindre coût. Je serai très heureux demain en félicitant aussi d'autres entreprises du secteur. Pourquoi pas l'OGEFREM? Pourquoi pas l'OEBK? Pourquoi pas la SNCC? Pourquoi pas la RVA? Pourquoi pas les lignes maritimes congolaises? La congolaise de voies maritimes et j'en passe. Vous savez que nous avons beaucoup d'entreprises, mais qui toutes, pour la plupart, sont dans des situations extrêmement difficiles. Prenons donc conscience du rôle que nous avons à jouer. L'exemple de la SCTP doit constituer le point de base de l'émulation dans le secteur. Aujourd'hui, nous félicitons la SCTP et je prends l'engagement d'accompagner la SCTP jusqu'à la relance totale, effective. Je prends aussi le même engagement pour encadrer et accompagner la relance effective de toutes les entreprises et tous les établissements publics qui relèvent du secteur de transport. C'est donc avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur que nous allons aujourd'hui relancer le trafic de ce bateau. Nous avons un grand boulevard qui est devant nous, et derrière moi, le fleuve Congo, qui peut nous aider au désenclavement de notre territoire. Donc je pense que cet exemple doit nous motiver davantage dans le courage à entreprendre, le courage à oser, le courage à aller de l'avant. C'est par ce mot que je voudrais bien solennellement donner le coup d'envoi de la reprise du trafic du bateau Lubero pour le trafic entre Kinshasa et Mbandaka. Je vous remercie.
ya liboso yebi que toza na boulevard munene awa embouteillage ezalaka te le fleuve Congo Mobutu aza koloba le Congo c'est les Zaïre à 10 ans bateau commercial ezalaka te na discipline interne au direction générale à restaurer mais c'est les journalistes lelo moni cérémonie munene biso moko to serrer cette na ba moyen propre to réhabiliter ba bateau na biso mais na programme na biso eza 6 bateaux moko déjà et 5 ezolanda kasi toza kozela appui ya gouvernement to pesi ministre ya transport merci desa iseti na biso to yebisi bakoka kopesa biso po société kende liboso yebisa bango boye ke on atra STP lelo eza ya kotelema po bato bakanisaki on atra etika kaka na Matadi biloko na Matadi non lelo on atra ekozonga na 17 provinces ndenge ezalaka kala il est beau koningana yuki ezoningana mbandaka d'ici 10 jours ezoningana kisangani d'ici 20 jours ekoningana il est beau partout ekoningana puisque tozongi si ba activité na biso nyonso à jour mais tokoki kobosana te ke toza ba difficulté mingi po bibundeli oya misaya toza na yango eza bibundeli moko ya kala ekoma kosenga to remplacer ya sika toza bambongo na biso ebele eza pa bato oyo tosalela misala ba privé bazali l'état pe azali na kati mais comme l'état ya tata na biso ya za nyongo na biso ebele koma kolinga tokufa te ye mutu apesi biso mikumba oyo tokosenga bango bafuta biso mwa ndambo ya nyongo na biso wana po tosomba bibundeli ya misala ya sika po mitoya ya biloko pe ekita soki biso topesi tarifa muke mama oyo na tata oyo aza na sak na ya masangu sak na ya madersu na kisangani na mbandaka tokomemela yango moins cher ekoma na kisasa biloko ekokita wana objectif ya mokonzi ya mboka ya le peuple d'abord nde ese réaliser po tokopesa misala na bato misala eza kaka bakumbi masoa oyo te mais mama oyo azosala bilanga kuna na bandundu eza mpe mosala tokopesa ye soki azwi baclient epai ya kotekela biloko epai ya kisasa awa yango tozozongisa bamaswa oyo po tokende kopesa mpe misala na bato bazosala bilanga biloko na bango epolaka kaka kopolaka te voilà. Tshisekedi wa Mulumba pour que toutes les provinces et toutes les zones linguistiques puissent avoir au moins un CG avec ce système de rotation. Ces derniers ayant compris la chose, avec sa manie des zombies politiques, s'est transformé à un nouveau corps, Kabound à Kabound. Et ceci se présentant comme leader du Grand Katanga et originaire de, je ne sais, Mouchacha, Kapanga, Muzumba ou encore Dilolo chez les Rounds. En demandant même au président Fabien Moutom que si on vous demande, accepte que je suis ton frère, ton petit frère Round. Et ici je prends Fabien Moutom à témoin que ce dernier lui avait soufflé d'accepter son identité Round auprès du président Tshisekedi et de le faire passer comme son petit frère. Le prof Ndjoli le disait, tu peux être le matin, après changement du régime, tu étais kabiliste, Kabila tombe, après 2 minutes, tu deviens plus tshisekédiste même que Kabila. C'est le cas de notre délinquant. À peine qu'il demandait à Kabila de nager avec les siens, aujourd'hui, il a rejoint la nage. En rejoignant la nage, il est devenu collabo de toute cette bande qui a eu à détruire notre système éducatif, notre système de sécurité, notre système économique, ainsi que les autres secteurs de la vie publique de notre pays. Nous rappelons à la jeunesse congolaise que M. Kabound, M. Kabound, M. Kabunda, M. Kabound à Kabound, M. Kabound Kabound n'est pas un exemple de la jeunesse congolaise ni de la population congolaise en entier. Et que donc, tous ceux qui vont adhérer dans son parti
seront assimilés à sa délinquance. Et tous ces opposants que nous considérons aujourd'hui comme opposants, qui vont lui faire confiance, ils seront tous considérés dans le même panier du grand zombie. Et nous allons sortir tous nos gants politiques, mais démocratiques, pour combattre ces derniers jusqu'à son dernier retranchement. Mais pour clore, nous confirmons aux amis de la presse que le RDT est le dépositaire de la social-démocratie basée sur les Tshisekedisme. Et que donc, nous n'allons pas laisser un faux Tshisekediste s'appeler l'honneur de notre sphinx, notre Mahatma, notre icône, notre modèle, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous allons et nous avons déjà déposé tous les documents y afférents à toutes ces accusations et dénonciations que je viens de faire, tout à l'heure, aux instances compétentes. Et je demande au président de la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour de cassation, au président de l'Assemblée nationale de se saisir de cette délinquance et de faire appliquer la loi à la matière. M. Kabound n'est pas un démocrate. M. Kabunda n'est pas un Tshisekediste. M. Kabound n'est pas début de PES. C'était un infiltré de haut chemin, infiltré par la Camarilla au pouvoir hier pour détruire l'UDPS, mais il en a échoué. En conclusion, le M. Kabunda est un négri. Il a quitté, non parce que les choses n'allaient pas, mais pour sa voyoucratie. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.